Abima, Bakuluna Nyoso na Église, Bakuluna Nyoso, Bazobisala qui pasteur, Bangomoko, au nom de Jésus, Abima, Bakuluna Nyoso na Église, Bakuluna Nyoso, Bazobisala qui pasteur, Bangomoko, Modéro vraiment pour la yo, Papa Molière. Ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait reloko mayo samwe. Il y a vraiment souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Odobo sangana bloc. Oloba mboka la biso bonga to sangana bloc. Oloba il faut makambo esila. Mais toza kokambola oyo ngai boye oyo ngai aza ya boye comment tu peux poison pour dire que tu es là-bas. Ça c'est quel Dieu que nous prions? Le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Ah oui, Zali Ofele Marambutu actualité Ofele Marambutu et Kitoko Ozoluga yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien moi tanti Linda on limate. Lo sako na yo balongola ka mwati kaleso na minote. Isongoloi. Esther Makota. Livre Esther bandaki na ba Jezabel na ba Aman. Mais livre Esther sukaki na Mardoché na Esther. Bangate ba bandaka. Mais ba malamu ba yakasi. Église komitana yo. Bakoluka yo. Le Mikodo presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne. Ah, Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Méchanceté ici là Nambokoy. Méchanceté ici là. Qui vient écouter la Namboka? Ma belle ici là. Ma belle ici là. Bangonyo sur la boca la mtem. Bangonyo sur la Nzambe. Oh Yesu. Batombo kenyo sur va changer. Mboko eza Nzambe. Eza mboka batombo kite. Ingénieur Patrick Totel. Molière Chingala. Bisoto mundaka te na minduki, bisoto mundaka na molimo. Amen. Tala moninga za pembe subazola. Fille de Sion, maman, le fils de Sion, des filles de Sion. Bazo interpeller yo, église. Bazo interpeller yo, maman, au bota bana. Bana yo bazali corrompu. Bana na yo bazo soka bango na mbongo bo ba détruire, bo ba saboter, makambo bazo sala. Yo maman ofandi, lokola ndako moko kaka boye ofandi na kati ya village, et tout ça eloko te. Yo kofanda maboko pamba te. Amen. 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 Yo kotelema po bondela yango totelemaki mekolomisa to totelemi mpona kobondela mpona bakulula baza bana na biso. Kaka ndenge mama atangi verset topesaki lobi wana. Tosalaki mosala ya pamba te ya kobimisa bana. Mama nini akendaka na nani na salle d'accouchement azoseka. Mama nini akendaka na salle d'accouchement azobeta masolo. Biso nyonso tolelaka mpona kobimisa bana. Tolelaka mpasi wana tolelaka mpona kobimisa bana. Amoi tobota te, mais soki olekaki na kobota yo moko yebi. Tozalaka so na soni te. Po mwana bi tolelaka. Boko bana ngo tokende kotika bango bapebisela biso bango kabo. Yango tosambelaki. Tolobi douleur d'enfantement wana toyokaki. Douleur ya mitoki na biso. Douleur ya komelisa mwana. Douleur ya kokolisa mwana. Atokota hôpital tobimi, tokota hôpital tobimi. Douleur ya komema mwana na mukongo po alala. Douleur ya ba-éducation, ba-classe topesa bana na biso. Biso ba mama tokotika te oyo biso bakufa bakoma batomboki bakoma koutilize bango bakoma kofuta bambongo mpo basala mabe toboyi yango wana toyaki kosambela mbala oyo tosambeli mpona bakuluna molimo wana ya Kaina ebima molimo wana ya kobonga ndeko na ye Abele ebima molimo wana ezali esprit oyo bamvutaki bango biloko nini bazamvute bango bazodoto bamawiski tosengala makozo bakangela biso baizine wana tosengala makozo bakanga baindie wana
oyo nini bombe bakontinue kolukala bakinga bwa wana bazosala na mayele bazosala mpona koavilir nani avenir ya bana na biso mpona koavilir bajeune na biso bakomaka mitelengano balingi classe te kowayawaya na babalabala kosala koyiba ntina bakabelo kokolongola kabelo moto aleki na moto balongoli kabelo mosusu balongolaki ye plante akwe mpo ezalaki plante bafixe moyeba elongo ezalaki te ti wana kwe mpe motuka mosusu eye nyati ezalaka bana bajeune mama ifo tolela mpona bana na biso nzambe apesa biso bana te mpo bakufa dabo na molimo soki akomi kununa se akufi na molimo c'est-à-dire sentiment eza te po akope boma na yo mama sentiment eza te po akope oma ndeko na yo nde yango tozambeli 3 jours mpona bana mama oza na mwana aza na prison mama oza na mwana aza rebele ayokaka te alongwanda kolemba te biso bamama nde tobota bango balebi les fruits de nos entrailles seront bénis et non pas maudits. Refuse que tes enfants soient maudits. Refuse que bajeune ya Congo balalaka na bazando balalaka libanda batambolaka mpona kosala mabe. Refusez yo mama sans eza mois de mars sans eza bamama kotolela mpona bana na biso mibali nyonso baza bana na biso po mobali abotaka te mobali nyonso abima na mwasi aka jésus-christ ye moko abima na mwasi kotolela po bana bachange mboka na biso kobonga kaka soki mama aza sévère alors mama afukami atie makolo na se nzambe opesakinga bana bakolona te opesakinga bana miyibi te opesakinga bana bazoviole na bamama te kuna na Kivu na Bukavu tuna bazoviole na bamibange. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il y a encore dans une vieille femme? Qu'est-ce qu'il y a encore dans une vieille femme? C'est pas normal. Et ça molimo skola kolala te molimo wana ifo elongwa kaka na mabondeli ata bakangi bango 10 000 fois soki babimi bakozongela tozomona ngo te soki abimi abandi kolanda oyo afundaki ye soki abimi alobi bino ndeko soki bayoki ka kuluna bakobimisa bademénage bakoluka ye non. Il y a rien qui change ces gens-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit convaincre les bangona péché. Transformation radicale ya mutu ezaka kamboli mon sang soki toucher motema na ye ata bamemi bango na kanyama kasese c'est vrai bakosalela biso maïs tokolia fufu mais ntango bakobima kuna est-ce qu'ils sont suivis spirituellement? Est-ce qu'il y a des aumôniers qui les suivent? Est-ce qu'il y a des encadreurs spirituels? Sans la parole de Dieu l'homme reste méchant. L'esprit méchant c'est ezali koyengayenga na bana na biso mama bango nyonso wana oza na quartier bakolona baza betaka mabolongo nzambe change bango Paul mpe azalaki kolona aza kobomba bakretien nani atelemisaki ese batelaki ye yesu ye moko atele abimeli ye alobi mpona nini ozali kotumbisanga nzambe asala bango ka ndenge wana ezala pongi ezala wapi bakende bamona balumière bamona bamakambo oyo bamona jamais bango moko baya koluka bapaster bakima na baeglise mpona koloba natiki mosala oyo natiki nakobomaka lisusu te nakoyibaka lisusu te po bamama balembi koloba bamapapa balembi koloba leta mpe alembi kokanga bango prison etondi bajeune na bajeune ndenge tolesaka bato na prison momona eske mibange baza moke mikaka bajeune na bana mike na pasi na motema bana mama kotalaka mwana oyo oboti bango nyonso baabana bango nyonso bakufa na guerre baza bana bakonzi nyonso baza bana esekeli biso bamama nde tolela po changement méchanceté ebima na mboka oyo parce que tozokoba kaka na baméchanceté oyo bakoyaka na esprit de destruction eloko moko balonga otongi baye kotya moto 2 minutes kaka abwaki kaka cocktail molotov ya pétrole na essence alandisi alimete regrette mbongo bono osalaki sacrifice. Il faut arrêter bakabona losambo mama. Il faut arrêter yango
lokola losambo po mutu normal akokabango te. Faut des prières, des supplications. Lever ma boko, Nicolo, il n'y a que toi qui peux convaincre. J'ai vu les méchants dans toute sa gloire, sa puissance. Psaume 37, 35. J'ai vu les méchants dans toute sa gloire, sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Mais il est passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Tu vois? Et ça t'a moko. Ça la ravage. Mais quand on sous au moins ma mère en est l'équipe. Ou bien s'est converti, ou bien à Koutari dans ma cambonaliwa, ou bien il est passé, le méchant. Méchant parce qu'elle a éternellement méchanté. C'est un temps. Nous devons arrêter la méchanceté qui couvre notre pays. Nous devons arrêter la méchanceté dans Katiabana Nabiso. Exapt psaume 37, 35. Hein? Tout à l'heure qu'il nous psaume 18, 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'adversaire va puissant. Même la police n'arrive plus à les dompter. La police a télé adversaire puissant. Mais qui peut nous délivrer de l'adversaire puissant? Kakanzam. Qui peut transformer l'homme? Kakanzam. Qui peut changer le méchant? Kakanzam. Maman le sang on a eu au mois de mars. Pour le matin, moi si vous avez dit que vous avez passé, tous les lapons à Bana, tous les lapons à Kukuluna ici là, tous les lapons à tribalisme ici là, tous les lapons à Moïbe ici là, corruption et à niveau de la cravate. Bazali koyiba butu, bazali koboma, bazo sacrifier butu na ba magie, ba franc-maçonnerie, bazo pesa makila, ba kuluna. Yao bakena kaipa banganga, bazaka ba kuluna, po makila bazo senga bango. Ezaka koboma, tena moyo bazo la kisateme na butu, bazo sala bisala sala. Ba okela ba cimetière, ba okela do sala n'importe quoi. Foto lela, pour méchanceté on a esila, méchanceté on a elongwa. C'est ça le devoir de l'église. C'est pas pour rien. Satan a toujours divisé l'église. La vraie, qui prie en esprit en vérité. Par le scandale, par haine, par poison. Pour dire que puissance, nous avons ces alliés koto. Donc déstabiliser Bango. Un royaume divisé. Pour gagner, comment va faire? Au devant Sangana, bloc. Au devant Mboka, la vie de Bonga. Au Sangana, bloc. Au devant, il faut ma camo ici là. Mais tous à Kokamola, on a la Zayaboul. Comment tu peux poison pour dire que tu es là-bas? Ça, c'est quel Dieu que nous prions? Le Dieu d'amour? Le Dieu miséricordieux? Non! Si tu te dis tu es une église, tu es de Dieu, tu mens. Si tu as de la haine dans ton cœur, tu n'es plus de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est pardon. Amen. Notre Dieu accepte l'ennemi. Et toi, tu rejettes. Donc, tu peux bâtir la poison. Et c'est qui coule là? C'est qui coule là? Non, l'église doit se lever. La vraie église. Comment? Tellement. Et pas une chose pour s'amener. Tellement pour la balle. Il faut faire ici là. Des hommes pervers. Des hommes pervers. Des pervers. Il faut ici là. Et quand tu vas dialoguer ensemble. Et quand tu vas ensemble. Et quand tu vas sango. Et quand tu partout. Là, ma soeur. Non. Comment on va changer? Quel Dieu nous prions? Un Dieu saint. Qui n'aime pas le péché. Nous devons arrêter cela. Oh Dieu, aïe que la psaume marron. Aïe que la psaume marron. Psaume 7, Dozo Soukis, Psaume 7, verset 10. Mais un terme au méfait des méchants. Ami, tiens de l'eau. Dans ma baie, il y a un méchant, mais ça n'a pas de tiens de l'eau, ça. Prière n'a besoin de tiens de l'eau. Prière n'a besoin de changer ma cambo. Prière n'a besoin de arrêter la méfait, la méchant. Et quoi arrêter l'esprit de destruction. Et quoi arrêter jalousie.
et qu'on arrête haine, et qu'on arrête tribalisme, et qu'on arrête bakisi, babiloko to kakapoto mataba mon orgueil de la vie. Pourquoi il ne va pas mon rayon? Il ne peut pas la sani. On dit maman ninga te soga mati. Mais ça t'en a yé, c'est quoi? Je vais sacrifier dans salle pour comment wana. Je vais passer à mon pour comment wana. Comme ça va pas mettre la canne c'est. Tu vas t'en résultat mon année avec à Simbaki, Azana Boa, Azana Boye, Azana Boye. Pourquoi Dieu ne peut pas élever quelqu'un? Est-ce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un? Il n'y a que Satan qui peut bénir quelqu'un? Mais non, Église, lève-toi. Lève-toi. Mets un terme au méfait des méchants et affermis le juste. Et comme il va juste la côte. Comme il va mardocher la côte. Et comme il va Esther la côte. Et livre Esther va Jézabel va Aman. Mais livre Esther de Souga qui n'a mardoché la Esther. Va Bandaka. Mais va Malam va Yakasi. Ah, église, comme il t'en a yo. Bakoluka yo. Kotika la bango va ça. Mais t'en a eu ce coup. À condition de télé. À condition de tomber la bango. À condition de s'amener dans Zamena. On peut récupérer Bana Yoba Kimanda. On peut récupérer Bana Molimo Yoba Iba Bangola Batumus. On peut récupérer Bango Yoso Bokola Bakenda Bazolia, ma bénédiction Nayo. On peut récupérer héritage à ma belle. On peut récupérer héritage à appartenance parce que ça m'a ensemble. On peut récupérer héritage à Makila parce que Makila est ce socola. On peut récupérer Batunos. Mais ça n'y a pas à résister à la milieu de sang. Comme beaucoup de gens sont beaucoup de gens prophétie. Bambe chaba ko résister. Bambe chaba ko résister. Ce que nous sommes dans la maison, comme il est béni. Bambe la mitema. Bana choisir. Bambe le motema ou bien au koufi. Auquel il fait. Va choisir. Voilà Zambe. Il faut que la méchanceté. Mais ils sont autodivisants. Bazar des nôtres ou bazar de l'air. Nous sommes de Jésus. Jésus de Zabela. Amen. Faites-la sur ma boca makasi. Faites-la sur ma boca makasi. Telema. Bondela. Lobana Nzambe. Lobi to sala action de grâce pour la barre. Lobi. Attends. Génération combien va la biso bakulu n'a jamais bakoza babandi bakoza jamais na génération la biso bamiyibi bakoza jamais na génération la biso bandumba bakoza jamais na génération ata toleki totikali koseme semence wana totikali koloba liloba wana kaka ndenge baloba le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bakoloba mpe le dieu de Charlotte et de sa fille et de ses coco okotombola bendele ya Jésus na génération na yo méchant moko te akozala epai na yo parce qu'oza du sang pur c'est ça le meilleur héritage ya bandako esilaka wani tremblement de terre na Turquie babuilding nene ekweyi mais héritage solo ezali Yesu solo ezali longa Nzambe koma na kolela mpona bana na yo babima na mabe bakota na malamu parce que Nzambe eza na yo telema mama bondela ebana Nzambe epai na nga kolona te ata soki azali achange ata soki azali azonga na nzela comme le fils prodigue akende kosakana na bandumba sakani mais suka abi oui j'irai vers mon père oh Seigneur loba na Nzambe loba Nzambe na ndako na nga kolona te na ndako na nga na bana na nga moko te Nzambe toboyi méchanceté nyonso modele nyonso na ndako na nga homosexuel te na ndako na nga lesbienne te na ndako na nga sodomi te na ndako na nga moyibi te na ndako na nga inceste te na ndako na nga mabe te eza bakoko toboyi méchanceté koki kovanda na libumu na nga nabimisaki bénédiction nabimisaka malédiction te bana na ngai bakotoka nga bakotoka yo Nzambe bakobanga yo
toboyi mabe, toboyi mabe, toboyi bana bazobeta batata bachef, toboyi bana bazobeta bamama, toboyi bavioleur, toboyi bavioleur, toboyi bavioleur, oh toboyi, boya mama, boya, 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 au nom de toboyi pe bakuluna na mboka na biso. Kabalere na lobi mosusu mutu bazokende kosakrifie baliwa baaccident banini banoyade banini zokende sacrifice basengaki makila bakuluna ya butu toboyi bakuluna oyo bazokoyiba mboka bazaka bakuluna toboyi bakuluna oyo nyonso baza bavrai kuno bazopapa bato bamashene tozoboya toke kobondela mpona mboka toboyi bakuluna nyonso na mboka na biso toboyi bamesha nyonso oyo bazali komema malheur baza komema misere na mboka na biso bazoboma batu na butubutu bazosakrifie bazopesa bamakila bazopesa baofrande po bamata badrage po bazwa bokonzi toboyi bango nyonso bazobomana butu moyo bazofuta batu mpona kobebisa mpona kodetruire bango mpe bazotonga bamosusu bazodetruire bango nyonso bazosala bisalasala eza bachef coutumier eza banani bazosala baincantation mpo mboka ekende liboso te baza bakuluna bango nyonso bazosabote misala nyonso mpo mboka ebonga bazosala le contraire au nom de Jésus. Il faut ici là, méchanceté ici là, méchanceté ici là na mboka, méchanceté ici là, qui vient écouter na mboka, mabe ici là, bango nyonso babokola motema, bango nyonso bayeba yo Nzambe. Oh Yesu, batomboki nyonso bachange, mboka eza ya Nzambe, eza mboka ya batomboki te, eza mboka ya bato ya mabe te. Au nom de sikotobondela mpo na église po bakuluna mpe baza na église bao bazotiela bato bapoison bao nyonso bazoyinana bazofingana balobanaka te wana eza église ya Nzambe te. Église ya Nzambe eza église ya bolingo, église ya Nzambe ezali ya kokata lipa bokaboli nani aliaka swepa mutu toboyi na koevite bapasela bandako oyo soki likambo ebibao aliaki kuna tobi kobanga kolia ensemble wana église nini tobengani bakuluna bakoti balobi baza bapaster bamisali bopaseli bango moko esprit ya Satan ekoteli bango division, haine, méchanceté, positionnement bakomika mbongo toboyi bakuluna na kati ya église tobondeli mama ale bakuluna nyonso na église topanzi bango todetruire oyo nyonso abengami te Nzambe esukisa ye oyo nyonso abengami te aza na pei te amini improvisaka pasteur oyo nyonso oponaki te amini improvisaka pasteur alongwa amima aza kuluna oyo nyonso oyo azosala mabe na kati ya église ya Nzambe ale kuluna ebiwa ozala oyo nyonso wana au nom de Jésus abima bakuluna nyonso na église bakuluna nyonso bazomisala kipasteur bango moko bayeko basangisa banzambe babima bazali kosambuza Nzambe bazomisa Nzambe soni babima soni au nom de nakondimake oyoki losambo ya bamama otozokoba nango babondeli baso elonga eza na ka na biso comme batonda la victoire parce que la victoire minene ekoka kodelibere bato bayaki kozwa merci nazali na stade mpona kokondela mpona mboka na biso toboyaki mpenza mboka na biso banguna bazwa ata eteni toboyaki ata eteni moko ya mboka na biso ekende
yango tosanganaki po tobondela kimia mboka ezonga basoda na biso bavaillant guerrier wana baganye yango esangisaki biso église oyebi ntango ya Debora ezalaki baraka aza kobanga okende bitumba baraka alobaki aza na makasi te ntango Debora mwasi asambelaka atelemaki Debora afortifiaki baraka epuis baraka azwaki makasi ya kokende bitumba ngo ezalaki baraka moto aganyaki yango te bitumba ezalaki nzambe moto anokisaki mbula bachar nyonso 900 ya sisera ezalaki embourbe waye avance ezalaki te okoki mpe nzambe akotaka bitumba soki toinvoke ye akotaka bitumba yango tokende koloba na nzambe kota bitumba boko basoda na biso basali ya bango bakozi basali ya bango siko kota tosambelaka deja depuis mais tosengaki ya l'unité nzambe akota bitumba po esila omoni yo moko baresultat omoni baresultat oyobisango baresultat omoni. Voilà, maman, merci beaucoup. Deuxième bruit, bandeko ya femme debout, mokolo ya lundi, mardi, le mercredi, tout ça la clôture. C'est là, tout le stade, maman, pour 3 jours. Talisa biso, bozali kolokanini, bino ba maman, bomiteli misa na losambo. Ezalaki nini mokolo ya lelo bozali clôture, puis tout moni scène, bokaboli moi vino, moi makili ya kolo Yesu Christ. Oui, biso, ça fait depuis 1998, tout ça, mais la bonne mboka. 3 jours à fin du mois. Chaque mois, oui, tu vas dire dimanche à minuit, tu succès mercredi à 13h. Tu as déjà programmé fin du mois de février, tout ça la prière. Nous avons bâti de la Pona, Banana, Bisobakuruna, pour Bisobas de Tobotaka. Vous voyez, Bisobakuruna, Basali, armée moko destructive. Les esprits moko ya Caïn ya koboma ndeko na ye bakomi mingi ekomi une armée qu'il faut arrêter parce que molimo ya méchanceté molimo ya Caïna ezodomine bana bana bazali wana bazopapa lichette na motu nyonso ata mama na ye ata ndeko na ye ata papa na ye azopapa ye lichette yango biso bamama oyo toboti bana wana toyaki kolela mpona bana wana toyaki mpenza kosenga na nzambe molimo wana elongo ekochasse molimo wana tosengi nano bango mawa na nsima deuxième jour toyei kochasse molimo wana lelo nde tozali resume ya makambo nyonso tolobi na Esaïe 1 alobi lola yoka mabele yoka bana na boti batombokeli ngai abi mikolo ngombe bangombe bayebaka baane bayebaka mpe bakolo na bango me mwana onga na boti akomi rebele toyekolela mpo bana na biso bakomi rebele toyekoloba mpe lisusu tona bakulu na ebele bakulu na cravate ezali baoyo bazaka bakonzi bazwi babambongo ya bafamille baoyo bazosala sacrifice mpo baeleve bango dignité baoyo lokola mwa année électorale oyo bakosacrifie bato ebele mpo balonga na bavote bakulu na mpe bodela motele bakulu na eza mpe bao bapie biloko na biso baguerre banini baétranger bao bapie biloko na biso toboyi basorte nyonso akolu na ezoexiste yango wana tosanganaki mikolo misatu. Voilà, merci beaucoup. Mois de mars 2023, moi, ils allaient dédié pour Nabino Bassi Bunzenga, pour Bazali est-il vraiment dans la société. En résumé, les lots jeunesse, surtout Ming Bandioka Bassi, Balora Pan, soit Barali Bimouni, Banda Moito, et ainsi de suite. Et tant que maman, vous avez une bana Bassi, la nièce Bazali, au Kambarapi Bana Bassi Nakati à l'église. Talisa biso nini boki kopesa en résumé na mois de mars. Nana lingaka mois de mars mpona kolakisa koréveiller conscience ya bamama soso ya bamama mois de mars ezaka liputa te ezaka kobina te kosepela te kolia te mois de mars eza koremettre biso en question otala nanu ka ndenge tolobi makambo ya bana na biso baza kotongo baprison batondi bana na biso kanyama etondi bana na biso tozongela éducation ya bana tozongisa priere na bana tozongisa culte de famille tozala réconcilie na nzambe tozala réconcilie na mibali na biso tozala bamama responsable mpo oyo bana tokopesa na société ekozala bana oyo bazali bien éduqué wana aza bien éduqué akozala mabe na moninga te yango nasengaka na bamama alamuka une femme sage bâtie
toza babâtisseur toza basi oyo batiaka bafondement ya solosolo akati éducation ya bana na biso recommence yango parce que mingi basi babandona badémissionna ekomi kaka mosala ekomi kaka koteka ekomi kaka muziki tosengaka na bamama bazongela amour na mama liboso avant babiloko nyonso android ebima ekomi basérie ekomi batelefone batiktok biloko ndenge na ndenge tozosulukisa bamama na mayele basonga bakamba bafamille bakamba baeglise na bango bakamba mpe mboka na bango na kopesa bango bana moko bien éduqué bana moko bayebi nzambe po bana bayeba valeur te yango tokolinga bamama bazonga mpenza na makolo ya yesu baluka nzambe wana makambo kosakana na bakoluka bapani koluka nini eza na ntina te yango wana. Merci beaucoup, maman.